Kongone mboka, mboka ngomo kengeli, koi. Mboka ngomo kengeli, leopard. Ikolo to sekara kina ya mboka Kongo ekoki. Tofungani misolelo, tomoni bozo banyoso tosali. Kobongisa Kongo akani, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Kongo ya kwanya, kasa ya mbila, Kongo ya makasi, moto ya nkoi. Kongo, mokongo na pamba, kopi, mokolu na yango. Ya solo Congo mboka kitoko me biso moto yebiteke Congo ezali mboka kitoko to préféré to admirer te to kende koluka ba mboka ya bapaya to sepelaka na mboka bapaya to monike na mboka na biso moko to kolonga te vaut mieux to tingama na mboka bapaya ekomi mboka na biso ya solo ete losako na moko na kati na bino ba oyo bazali na kati na koyeba ba oyo bazali na kati koyeba o bala mesana konanda biso na kati ya télévision laka ya mvuluzi Kimbangu. Votre chaîne sur YouTube, la seule et l'unique chaîne oyo epesa kabino de vraies informations, des informations analysées, des informations autopesa kabino poete et la musabino et chabino autobengaka la connaissance. Et l'on bino na kati ya ignorance. Na bakabilo comme balé, na tingama kanabino la connaissance et l'ignorance. L'ignorance kozanga koyeba liwa ezande liwa. Donc bandeko yebaka ke soki ozotika bana na yo na kati na ignorance parce que l'ignorance est utaka na répète la kabino lobi moka tunanga teke non papa banoko expliquer pété ignorance ngo ezani ngo ignorance ali bobungi bozangi koyeba donc ezalo kola oza bilulu oza insecte ozangi no koyeba ozoko vivre kaka lokola insecte lokola nyama ba bengi yo ne ignorant. C'est ça l'ignorance. Oyebi et l'autre côté. Nous sommes pas kolobela yo, oui. Nous sommes pas kolobela yo, non. Donc ça dit que mokili eza ya yote yo ebi ke o accompagner ka bo bazana le savoir. Boyo kingai. Donc bozo ko accompagner bo bazana le savoir mayele et batwana o bazana le savoir pona bango il faut ba kosa kabino. Comment bo batika bino na bobungi na bozangi koyeba. Donc boza ya kokufa. Et solo bande ko bo lukaka bo bisa bana na bino mwana lukaka koyeba. Mwana na ngai lukaka koyeba eloko ni ba bombela biso. Vérité ni ba bombela biso banda bankoko na biso toyeba kate to kanisaka ke ya solo biso ba indo biso ba congolais to yaka na mokili poete to nyokwa maka lokuta. Moto akosa yo teke bomengo te ne cherche pe bomengo awa zela ozo bomengo ya lola ezalaka te boyokinga bandeko na kanisi ba sango ba oyo ba kolon na tango bayaki na idéologie wana ezalaki poete bakosa biso bayaki na enseignement to l'éducation oyo ba classe bayaki ya lokuta oyo ba formaki bandeko poete ba servir bango donc basala kapona bango donc oba bengaka esclave de la maison et ba oy ba ignorant bango ba formaki esclave de la maison je les connais ba formaki bango ba formataki bango donc au moins ko la disque ba programmaki ye aza formaté pour servir intérêt à ba paya et le reste oy ba lobby ba ignorant ba créer ba lobi non bango bana besoin d'éducation te tika bango bazala ba ignorant poete bango nde ba bana ko aider biso ba mona biso to na valeur alors ba sala ki des classes sociales oyo ba esclave de la maison o baza ko benga ba évoluer ba intellectuel soi-disant entre guillemets na bo ba benga ba élite o bazo lobake nous sommes capables de sauver le mboka na biso ba élite nzokate ba
bango wana esclaves de la maison et les autres esclaves du champ otoko benga ba vulnérable les esclaves ya champ bango nde bazwi fimbo bapesi l'esclave de la maison petaka bandeko no fimbo kopesa bango kolia te torture bango pesa bango tika bango na nzala lero ko tika bango na nzala bakomona yo ke ya solo yo mtu zala mbongo fo ba obéir na yo. Obéissez, donnez un peu à ceux qui nous obéissent. Léopold D. aloba yango alobi ke te bo donner un peu à ceux qui vont nous obéir. Soit obéir binote bo pesa yete l'accès bango ke toza pena ne lokote oyo ba pesaka nde bazo sala système ba pesaka bandiko na biso oyo bazali besclave marionnette oyo ba mundele ndombe ba mindele ndombe oyo sobozo komona kola ba fayulu ba chulombo oyo nyonso bozo komona ba Jean-Pierre Bemba nyonso wana sont des esclaves de la maison bango nde ba mindele ndombe o mundele apona aza shikot na mbeli apese kataka bango misuni kataka bango misopo bazana posa kolia te il faut ekauka comme ça bango banga kabino. Alors toza wapito comme na tango ya vérité l'air ya vérité air ya verso eloko muta ko bombe la moto eloko azate ezo senga ke biso to tomboka. Il faut s'indigner, il faut ko tomboka ko réclamer ba ko oba intérêt ya yoruba ke où sont mes droits. Ba droit nange sa wapi. Moi je ne suis pas venu na kati ko le Congo o nzamba tanga na kati ko le Congo mais bon mengo nyonso ezali pona monsieur X na bana na ye o bazali en 12 000 km 8 000 km o mabele ko le Congo bazana rien à voir ba yaka te mais à distance à 8 000 km bazo manipuler les esclaves de la maison et bango ba tortira ka biso. Vous comprendre nga? Et c'est que wana nde leçon ba kuto pesa kabino pour te boye bakake lobby bako surtout lelo lobby te n'attendez pas demain. C'est maintenant qu'il faut revendiquer vos droits. Il faut revendiquer vos droits de maintenant. Le bac non. Comment ngana zraka mungamba. Misuba zana poto à travers la poto mais à ba famille na ba ko dépendre na ye. Donc ce qui y a jusqu'à moi o ba ko pesa ba miek ba pesa ce qui 1200 ce qui 1800 euros ba futa ya salaire il faut calculer ka ndenge nini a pesa batata bayaya bandeko o baza na Afrique esclave ba o ba kuna me boyo ba expatrié o baza kuna na bele ko Congo bango nde bazo zo mbongo ba millions ba milliards bazo tinda na ba bank awa ezo servir na bandeko na bango bazo tonga poto. Bazotonga poto dans l'entretemps, ba yebisi que non, bino bozela to représenter bino des choses oyo boko mona boko zala bien na yango na vie na bino lobby que des projets ba prometaka biso to mona nyonso eloko moko esalama na projet moko te nyonso ezala ya lokuta. Nyonso ezala lokuta bandeko yango to lobi ke il faut to bengana chilombo il faut to bengana Hippolyte Kabila na batuti nyonso pona nini tolobi yango parce que botala bayela biso ba projet boyoka kinini oui chantier botala oui chantier na ba so de mouton ndenge baza ko sauter botala bango botala bokoyeba bino moko otolobaka ke ti ba ya ba kosaki bino botala 5 chantier Mtazomboka mesuka pole yango so kati pona nde longi siko so no longi te wala solo wala oyo ezali 5 chantiers oyo ikomete malakaki bino voilà oyo 5 chantiers kutala uko ya maya msingi kuto musika kuto ya sawa papa ukoya na ote papa ngala safu ya ngani kolo bukate na filme ko apina tindi mboka etonda bomengo
mboka ezolesa mokili mobimba mboka oyo ezosala bapon mokili mobimba botala ndenge bamama baza konokoma na risiki nyonso baza kozwa po ete bakatisa bamai artisanal. Matasu bona zo foto. Matasu bona kango photo. Je ne sais même pas partir seul, je dois tenir. Il faut tenir d'un côté. Mais pas droit. Simba la main à gauche. Hôtel à Gaïté, on t'a Eh, yo simba siko ilamba. Yango aussi. Il y a à gauche. Il y a à gauche. Oh, pomme mystique. Hey, pardon. Voilà 5 chantiers pour la modernité. Oyo ba bisaki bino ke Kabila Hippolyte avec des milliards. Oyo ba milliards nyonso ekei na mboka mindele ba kosi bino ba 5 chantiers. Et cet homme na kombo Hippolyte Kabila alingi azonga na pouvoir. Pour alobi ke atondite po ete ya solo tozali ba ignorant ba zoba. Il faut accepter des choses pareilles. Il y a solo bandeko, ce sont des choses comme ça. Oyo senga ke ba Congolais ba tomboka. Ba tomboka parce que eza normalité. Et ça normal que nous vivons ça au Congo. Et ça la Congo mboke tondi bomengo. Mais regarde risque nini. Oiba maman va traverser maïwana soko ko akwei. Et s'il a robika te akei. Maya nini wana et en profondeur moko incroyable. Et voilà risque bambato bazo ozwa pour te ba katsa ngona mboka lokola Congo. Oiwa pon eze lokomo ya pamba tout le monde partout. Et voilà biso tu as accepté. Voilà ba like na bino et ça la biso plaisir. De vous abonner sur notre chaîne Kaka Moko Oyo, et puis Sakabino, information ya solo poete, to eba ndenge nini, toko luka, to tomboka, na mabele oban koko batike na biso, na Congo ya Congo. Ce qui te tomboki te, toko jouer le côté. Alors bandeko, tokei wapi tokei, na mboka Oyo, na Walungu. Maman na Walungu, ba mama ya Walungu ba telemi balobi, il faut ba maudire Chilombo. Wana boza komona na kata Walungu, ba mama balobi balongol bilamba na se wana bane lokote bazali kana maputa wana bazo maudire Chilombo. Poete oyo azali kosala na kata ekolo Congo, ba mona ngo c'est trop, bango bazo souffrir. Ba mama wana na kata na bango mingi balobi il paraît que bazali ba mama ya nani, ba mama ya oyo moto toko benga ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe babimisi bato na bango na Walungu babali ko maudire Chilombo oboza komona wana ezali bazo ba mama bazo maudire Chilombo poete ye bazo mona makamu nyonso clarté na kati ya Walungu. Et surtout tel yango même na Kinshasa, même na kati ya le Grand Kasai, partout au Congo, c'est le même scénario autant que mona voilà ba mama batomboki. Bandeko Bolanda actualité na biso ba like na bino to senga bino ba like. N'oubliez pas de mettre vos likes. Bolanda scénario oyo. Scénario to tiela bino sikoyo ezali vidéo moko ya mukuse. Vidéo mukuse Bolanda attentivement boyoka réponse oyo bino bokansake azali président ya Congo à répondre nini alobi nini na question yo bakotuna ye Bolanda attentivement boyoka réponse na ye ezali nini bandeko Bolanda eza mukuse Bolanda owana ezali nde Chilombo moto azali koloba Bolanda. Vous essayez de faire venir les investisseurs en RDC, mais dans l'est du pays, il y a la violence, il y a les rebelles dans l'Ituri, dans le Nord Kivu. Comment ramener la paix dans cette région du pays? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite. Incroyable. Voilà Boyokike.
soi-disant président Yamboka, mais tout est question concernant la quantité bolanda, monsieur Bayoki bien. Ils veulent faire venir les investisseurs en RDC, mais dans l'est du pays, il y a la violence, il y a les rebelles dans l'Ituri, dans le nord Kivu. Comment ramener la paix dans cette région du pays? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerai tout de suite. Voilà, il n'a pas de réponse. Donc, ignorant, inconscient. Donc, c'est-à-dire que ça ne lui regarde pas. Bon, Bakufi ebele. Bakufi sida kipupu teto moni na bakwa ebele na kata ituri partout bande ko bazako kufa bazo continuer kokufa. Mais tozo mona oya lobi kazali garant ya nation ape a lobby même ba condoléances ya pamba qui a souhaité ba famille au baza éprouver rien. Silence radio. Alors, il faut compter dans mon truc là, je ne crois pas. Voilà, à lobby, soit ça une réponse, ndani yako pesa mais à la réponse à pesa te pour ayebi ne makamwana te. Ya ki ne coopérant, aya ki ne cop, aya ki ne kuyiba. Alors, bandeko, na kanisi biso de batoza ne ba boluri. Ba population au besoin kolanda, bandeko s'il vous plaît, surtout ba taliban. Et belé parmi vous parce que moi benga kinga lobby alobi non papa ndenge no qualifier biso nyonso tout no tebso na sac moko biso nyonso tout baluba mais tozo loba na ba oyo ba ko loba ke non ezala ki tour na biso eza tour na biso to moni ka ba ko sepela pour na bango il faut chulumba continuer to tikele encore tous à patient to tikele encore le temps de continuer de nous escroquer et de continuer à salir réputation ba congolais. Voilà président lobby azan réponse ta couper ça. Alors, ayebike esanango ndenge wana ekotikala ndenge wana pour avec les moutons, ba mouton peut pas comprendre bango que oui, voilà, esanango ndenge wana etikana ana réponse et ça ne nous regarde pas. Voilà, c'est regrettable de voir que c'est vrai, ezo le cas na bele ko Congo, président oyalbi soit disant président Mboka, alors oui, azana réponse te akopesa, soit azana réponse nda pesi, journaliste à propos ya oyo ezako leka na kati ya est ya Congo. Voilà, et ça passe, et toujours vivre en bandeko, boza ko mona ngona miso na bino, mais bozo tala, bandeko baza ko kufa, bandeko baza ko lela, mais muta ko répliquer nango azate, et ça nango normal, acceptons, oyo nyoso, ezali ko salima. Voilà bandeko, tokei wapi, tokei na actualité na biso, na kati ya otoko belela, na kati ya Zambie, conflit ezali na kati ya Zambie na RDC Congo. Et loko nini ezali koleka na kanisi bandeko ebele na kati na biso bayoki ya motobisa bino ke na radio Kinshasa il y a 2-3 jours passés tolbaki non ne suivez pas ces gens-là bazo kosa balobaki ni balbi non c'est déjà fait les troupes zambiens ba quitter déjà Congo na lobela ki bino ngabi lokuta situation sur place na terrain na kanazaki mutali boso alobelo ko wana ne suivez pas c'est faux na lobaki bayoka ki pe bien na Kinshasa ke na demanda ki information wana o ba pesaki na radio Kinshasa na RTNC balobaki ke ba troupe ya ba zambien ba quitter déjà mabele ko na lobaki faux ba quitter ils sont toujours là et voilà ça confirme va continuer qu'on est confirmé pour nous dire que non il faut ba koto solo là il faut pas pour parler. Il faut négocier avec les Zambiens. Ah, bandeko. Négocier avec des occupants. Oh, balobi ke ba ye bazuma belé na bino na makasi. Et voilà, tu lombo atini batuna ye ba ke de ko négocier. Ba ke de ba pour parler. Ba revoir ma frontière pour esa normalité. Frontière entre Congo na Zambie et yebana esa na ba limite. Comment ba soda ba yebi ke ba koti na mabele ko le Congo bazo patrouiller na village o ezana kati ko le Congo mais biso to comme si côté photo négocier na bango. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous les dirigeants, les gouvernements congolais, vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui on va s'asseoir autour d'une table négocier avec les Zambiens? Ah mes chers amis, quelle humiliation. Ça, c'est quelle humiliation que tu dois vivre avec ces bourriques de Chilombo. Mes chers amis, ceux qui ont le mais essayez de voir ça, de lui expliquer c'est quoi cette histoire. Est-ce qu'on peut négocier chez toi à la maison, voisin à côté à la vie? Non, allez, nous avons miro,
parti où nous sommes pas comme Yangaï. Est-ce que nous allons accepter, est-ce qu'on peut accepter cela? N'a pas accepter ango que par ndema, aya, baloba que notre côté, mais maintenant il faut négocier. C'est quoi cette histoire? Bandeko, les gens qui sont du gouvernement, sont les niveaux qui s'habillent. Bon, moi, je dis tout le temps que non, bon, mérite quitter avoir cette place. Bon, mérite quitter qu'on soit à place, voilà qui vous conduit. Bon, moi, bah, si vous touche et vous allez plaire cela. Donc, c'est la haute trahison. Tu le mot pour lui, non, il faut négocier. Allez, négocier, c'est-à-dire quoi? Alors, il faut donner une partie. Est-ce que vous comprenez, les gars? Négociation, il faut donner une partie. Faut pas jouer la mabele, faut pas jouer to kabola to pesi bino to tikeli bino ka moi parti bon bozu village wana, c'est comme c'est ça ce qu'ils veulent faire. Alors bandeko attaque bino moko na kansi oyo za soni to ko ndima ngoteke et continuer boyer et voilà par lobby va revoir la limitation il y a frontière entre Zaïre, entre Congo na Zambie. Et ça passe na mawa mais toujours tala niveau ma yele na bango na raisonnement na bango et c'est que suka toujours tala na bango mais bandeko total te mais biso tout ça qu'on va peke tout ce que vous êtes en train de faire là beaucoup même les Zambiens ils pensent que parce que là ils s'arrangent nous savons que Katumbi est là derrière cette histoire Moïse Katumbi oh bandeko parce que iko ndugu yetu iko mutoto yetu mwana Katanga voilà je vous dis c'est Katumbi qui se cache là derrière toutes ces histoires là et vous allez regretter ça vous autres oh non Katumbi to yebi papa to yebi maman na ye abotama na Katanga arrêtez cette histoire là vous allez regretter ça voilà bandeko lolo bazana samba bandeko bazana pete ba kimi ba village na bango nani asali bango Katumbi mwana Katanga asali manigance asali tout avec complicité ba belge pour être ba balakanze ba soit parti ya Katanga wana ba pesa ngona ba Zambien oyo kozala sous direction ya Moïse Katumbi. Voilà ce qui se cache là et comme si on a négociation donc il faut négocier tout tique la bango parti oyo ba kondima et ça passe et alors dans cette histoire-là, bandeko, les chefs coutumiers étaient là. Bah chef, il y a groupement, bazalaki wana. Bah notable, bazalaki wana. Comme les Congolais aiment bien des négociations, ils aiment bien s'asseoir autour d'une table parce que on va leur promettre, venez, vous allez être là par jour, Nabino, vous aurez autant. Donc ça veut dire que ils sont là. Bah vous avez besoin de discuter. Ba droit na bango baza wana parce que ba promettait ki bango que chaque jour ba ko sala bazo bénéficier chaque jour ba no futaka bango mbongo et voilà ils sont là donc ndeko ya solo ils sont des vendus alors biso na kanisi boye bakango bozo ba image boye ba komba bato wana tout oyo baza complice na makambo wana oyo leka na kati ya Zambie makambo oyo leka wapi na kati ya Lubumbashi n'hôtel Caravia na kati hôtel Caravia oyo ezako leka makambo wana nyonso wana alors ba pour parler ezako leka kuna na kati après ba pour parler wana nini ezako leka kuna lisusu na kati ya Zambie na kati ya Lubumbashi hôtel Caravia alors bandeko Gilbert Kakonde que vous boyebi oyo azali soit ngala ba tuba soi-disant parce que bazo mérité soi-disant ministre intérieur akendaki kuna pote basala ba pour parler bakabola mabele na biso na ba Zambien azalaki wana et alors ba eko kanga 3 personnes oyo bazalaki armés bien armés na kati ya hôtel oyo wana bazalaki en civil 3 personnes oyo nani atindaki bango e bandeko tozoluka toyeba nani atindaki 3 personnes en civil pour être bakende ko kanga oyo bakangi bango na hôtel Moranvia na kati hôtel Caravia na kati ya Lubumbashi oyo esika Kakonde azalaki wana nzoka te batindaki batu bakende ko boma ye na ba boma ye pona ni potebi ke Kakonde azali ministre ya IDPS qui est au pouvoir et alors IDPS ango qui est au pouvoir tout le monde ke batindi batu bakende ko boma ministre ya IDPS nani atindi batu bakende bo ministre ya IDPS. Et ça, une grande question, tout ça qu'on doit toyeba, nani atindi bango. Voilà, ezali na kati Katanga, ezali konginda kuna na kati Katanga, de l'autre côté na kati Katanga, complot mo eza ko strama kati Katanga ke
basala tu babengana bakasaye nyonso na kati ya katanga baza koboma bazozwa baza koelimine bakatange bakasaye moko na moko kaka bato ya UDPS baza koextermine bango na malembe tu bapréféré bagrand katange bapréféré kogarde batuti bapréféré kogarde bamilâtre mais bango balobi te ifo tobengana bakasaye tour na bango toloba nini eza tour na bango bakende parce que tozoloba ke tour na bango il faut que eza tour ya biso nyonso e bango balobi eza tour na bango. Voilà la tension katanga ezali na kati ya tension ya kosakana te e na kati ya bainstitution biloko tu na kati ya katanga eza na mobulu po ete bandeko na biso oyo baza na kati ya katanga bakomi na insécurité. Et voilà, na kati ya réunion wana eza kosalama na kati ya hotel ya Caravia nzoka te délégation mosusu mpe yaki wana délégation ko mboka ngo katanga ezalaki déjà parti moko ekoma Tanganyika Zoé atindaki mpe délégation na ye na kati ya réunion wana. Qu'est-ce qui s'est passé na délégation oyo Zoé atindaki? L'air Zoé atindi bato na ye mpe bazalaki présent na kati ya réunion wana bato ya Zoé batelemi batomboki bato ya Zoé batomboki balobi non tolingi yango te tokosepela nango te bakrake la porte alobi non comment toko négocier na bino mabele na biso bino bo négocier to comprendre te ou bien gouvernement central a tomboka mais gouvernement central les chefs coutumiers les notables nyonso baza d'accord bavanda autour d'une table avec banani avec des Zambiens partager mabele ko Congo mais un étranger touti on a Congo ya Zoé batuna balobi non y a pas à négocier batombo ba craquer la porte et ba bimi ba boy ko assist ko continuer ko assister na réunion wana bande ko wana situation eleki wana na kati ya délégation oyo ekendaki na kati ya Lubumbashi pour être que discuter à propos ya balkanisation oyo ba belge ba bombami na sima wana pour être bazwa une grande partie ya Katanga ezwa bazwa ngo ba nexa ngo na Zambie et Moïse Katumbi avant de lango pour gérer ba minéraux wana o isa na coin wana. Voilà bande ko to senga na bino ka ba like boy bakaki ba like to senga na bino et c'est la biso plaisir que vous suivez attentivement, mettez seulement vos likes otozana besoin na yango. Alors bandeko bana some ko Congo tokei na actualité na biso na mozindo tokei wapi tokei na kanisi oyo elekaki na kati ya pour parler wana na kanisi bokomona bilili nango sansare derko laksebino batongo tomoni bango nyonso bazalaki wana autour d'une table bazozela kaka bazo ba kanyaka na bango po ete balia. Voilà eloko bazali kozela na kati ya hotel wana yango wana soni na mawa on dirait batango balia katena bandako na bango e bazela kaka ba occasion oya ndenge wana po ete ba profiter bazwa mbongo ya l'État. Voilà bandeko tokei wapi tokei na mboka otoko benga na mboka Somalie. Le président de Somalie oyo na katnance bagarre entre le président somalien et son président de l'Assemblée nationale Bolanda. Voilà eleki na kati ya Somalie président ya Somalie na président ya Assemblée babetani makofi pote bayokanite babetani makofi na kanzi momoni en image bino moko o eleki na mboka Somalie. Voilà bandeko bana somi ko Congo na kanisi toyaka wana pote to pesa bino information mai mazali ko leka o mboka bino na mabele ko Congo. Et voilà bandeko ezali ya pasi pote biso tuza koyebate bolanda reportage moko to bombela kibino avant to pesa papa ma follow ou mama Congo na kansi azana besoin ko intervenir bolanda reportage to tiele bino po boyeba à qui nous avons affaire dans ce monde na kanisi to lela kami kolonioso biso to lela kami kolonioso bi bandeko héritage o bato ba yela biso batike la biso balinga ka biso te basala tout effacer biso passer na biso.
bankoko na biso basabota tout cimetière bankoko na biso nyonso balaki oyo tout ya biso ancêtre na biso ezali ya bandoki il faut l'effacer mais biso awa tokomona na bamboka mindele bamboka toke na cimetière okomona cimetière à 1800 et bien entretenu et tu dois comprendre te bato basala balingaka pena nini balingaka koeffacer histoire na biso po ete biso toyeba vraie histoire na biso toza banani te tolanda histoire oyo ya bango po ya bango baza basaint ya biso nde bazali bato moindo nde bazali badiabo bolanda reportage. Là, ici, ça va d'où à où? La fouille, elle était à l'entrée là-bas où il y avait les cocotiers, mais là, À 500 mètres, ouais. là, il y a encore le cimetière qui s'étend un peu plus loin. Là, ici, il y a des eaux, encore. Vous n'avez pas, tout pris. Ah non, on n'a pas tout pris. On a fouillé à peu près 300 sépultures et il y en a, comme on disait, plusieurs milliers, probablement 3000. C'est un très très grand cimetière. Si, on a pris le sable avec des engins mécaniques qu'on a chargé dans des camions. Et le pire, c'est que le sable du cimetière a été utilisé pour construire les immeubles et la piste de l'aéroport de Pointe-à-Pitre il y a environ 40 ans. Ça vient construire l'aéroport. C'est pas une blague. Donc dans le sable et dans le ciment de la construction à Pointe-à-Pitre, dans les années 60, 70, ouais. Il y a des ossements, il y a des esclaves. Il y a les restes de quelques fragments d'ossements d'esclaves dans cet aéroport, ça c'est sûr. Donc on a fait ça sans savoir ou en sachant à l'époque. C'est difficile de dire sans savoir, c'est pas possible parce qu'ils ont explosé les tombes au bulldozer et forcément... Voilà, Bandeko, ça fait vraiment mal. C'est là que vous allez comprendre à qui nous avons affaire. Nathan, tu as une image à bout, tu as une preuve là où nous sommes, nous. Et quelle est la valeur que bateau va biso? Ce qui biso monte valeur na biso wanate. Voilà, et que ça n'a pas si Bandeko, nous avons un grand problème, surtout pour des générations futures. Alors, bon, mon aki Sarkozy Abimaki, Abelelaki Alobeke, non, les Africains n'ont pas d'histoire. Voilà comment ils effacent. Ils ont commencé depuis pour effacer notre histoire. Oya biso, Ejaki Ndoki, Oya biso, il y a un ancêtre na biso, il faut l'effacer tout. Alors, il y a Bango, il faut garder le cimetière na Bango bien entretenu. Et voilà, pour la Bango, non, laissez les morts enterrer leurs morts. Banane Beneki biso makambwana, c'est le christianisme. Et ce sont ces mêmes chrétiens, Oyo, Bazak, Profanaki, tombo ya ba koko na biso ba longola ki bango nyoso ba bwa ki bango nyoso boyi ba sali ba immeuble mabele o ba koko na biso ba sali piste aéroport. C'est comme si mabele zanga ki ailleurs mabele zanga ki te mais ba préférer ko longola nyoso pour ba effacer trace ya ba koko na biso na kanisi bomoni bino moko. C'est vraiment énervant de voir que biloko ndenge wana ezoleka na mabele ye ko le Congo. Voilà, nazotiela bino encore eloko moko Bandeko Bola. Comment peut-on justifier qu'un enseignant camerounais gagne le tiers de ce que gagne un enseignant sénégalais? Comment peut-on expliquer qu'un médecin au Cameroun gagne 250 000, c'est-à-dire le tiers de ce que gagne un médecin au Rwanda? Ces deux pays sont-ils plus riches que le Cameroun? Non. Ça s'explique simplement par la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que nos autorités veulent nous maintenir dans la famine, dans la misère, dans les besoins strictement biologiques. Et comme ça, nous ne faisons pas travailler notre matière grise. Mais il se trouve que les anglophones lisent autre chose que nous. Et que eux, ils sont tout le temps en train de lire l'évolution du monde. Et c'est pour ça qu'ils soulèvent des problèmes. Donc, ce n'est pas la faute des anglophones. Ce n'est pas la faute des francophones. Il y a une équipe qui dirige depuis 1960 et qui s'organise pour que nous restions dans les besoins biologiques, c'est-à-dire au bas fond de la pyramide de Maslow. Et malheureusement, en faisant comme nous faisons là, nous ne nous développerons jamais. Merci, docteur Basilika. Je termine. Voilà. C'est le même cas où tu vis vraiment les belles Congo. Tu n'as pas vu la cabine, image oyo, tu as vu les Bantous. Les Bantous, c'est-à-dire que ba créer et lokomoko ba tchake biso to bango to qui peut ba jouer cerveau na biso ba tchang na libungo. Moya ko raisonner exact to raisonner to ko lianini. Lobi to ko lianini, lobi to ko melanini au taux du jour. Mais
le vrai problème autogo penser à venir. Il y a biso tout le monde dans 20 ans, dans 30 ans. Et le kowana, ben fasta ngo pona nini pona nzala. Alors bandeko, to tira kabino ngo te poto la tabino ke bo yumo na ba image et l'équité. To la msakabino ke pote bo yeba ndenge ni to bundela mabele na biso sans que to tikela bapaya ba continuer kokosa biso pour ba bomaka biso na nzala et ba continuer ka ko régner sur biso. Donc batiki biso na nzala et biso to komi ko landa na ko lia nini na ko tambola na ko mundela mboka ngonga na zana ndo eloko lia te na lete voilà to komi sikono tika na lukana ni ko lia ke na bundela mboka te. Donc ba longoli biso ba cerveau na mitu ba te ba cerveau na biso na libu. Et alors on est foutu. Voilà, papa ma follow na kanisi oza kolanda biso soko ko belema na mama Congo poete boyesa biso nini bo préparer biso pour na lelo bande kopé bazana quelque chose ya koloba ya ko intervenir ceux qui bozana eloko moko ya ko bakisa à propos ya onyo soboyoki ya information boko ko benga. Mais pour vous dire que ezali ya ko yinda na mabele ko Congo na mikolo za ko ya to ko beta masolo mususu. Alors papa ma follow marbomboka yo. Mbote papa Sahela pesi mbote mingi bandeko nyonso mama Congo bandeko bena Congo na pesi pe mbote na ba nyonso bazobundela biso na ordolobi ba armée nationale a pepe Congo na pesi bino mbote mingi matondo mingi papa Sahela lokolo pesi ngale loba mena moni kuna na se papa moko azana mto ya kotuna ngai toka kotuna soki penini likambote tokoki kozongisa mengai na jo ko intervenir penza na mingi te na nyonso yo lobi esika ezali kaka moko bato ba joie mitui na biso banda tango kaka makambo oyo tolobaka tokabwana na mundele na kimpwanza tango baye kopesa biso eloko carte mosusu tobenga dipanda nde place bazwaka biso baponi des faits des têtes faibles il y a manque de raisonnement bakende bango pembeni bafaire signer badi moi quand je reviens sur ce point là c'est parce que j'ai des preuves je peux vous les dire à un moment je peux vous les montrer mais awate mais je vous dis que problème na biso on nous a mis na plan moko ya limitation c'est-à-dire il faut tout ça là on le bango balingi alors pasi nyonso ezali ya ba dirigeant côté politique kaka ndenge kilomba zokende wana côté ya molimo ya tolo ya molimo ya église ce sont des églises et les églises qui sont venues d'ailleurs et églises autres zarotia motema ke église te baite ya biso bango ne bakanga biso donc mondela zo jouer sur bateau na milibale église na politique la politique boka ni okosa bango boka de dialogue peuple na lo bateke zoba mais peuple mouton a tout comprendre te bazo même na dialogue pokolia nini to combattre la biso programme ya taux du jour il faut obima po olia toko yo zo la il faut obima to lobi po olia alors bangonde bazana programme il y a toute une semaine il y a tous les 2 mois bayebi qu'est-ce qu'il va manger après 2 3 4 jours batie biso na conditionnement wana cause nango ezali bato lo bazwaka tele depuis pour baloba ke bozwi dépendant bokende ko négocier et qui étaient ces gens-là je ne veux pas les citer ici donc bajoua na comment on dit ndenge olobaka na pas l'ignorance surtout parce que baponaka bato kaka oyo bayebi bazokomiyeba te bapesi ye chambre ya kolala bapesi ye mwasi bapesi masanga bapromettre yo non on va vous aider et tout ça yoki nde wana bon signer awa o signer mais ozo signer blanco otolwa chèque en blanc mais bango moko ba remplir montant au bazwa onde makam toujours mona na mboka yango wana c'est-à-dire eza na côté molimo eza na église eza na côté politique bitumba na biso ezali awa ezali tumiyeba ke biloko wana nyonso eza ya biso mais nani azoko simba mais soki tozolanda ba politicien tozoko pesa bango makasi muto makasi soki tozolanda ba église tozoko pesa ba o bazokamba église po bango bazokolia
ezouta mosika mpo bamaintenir biso na position ya limitation na nyonso. Voilà ce que je vous dis ceci, que la prospérité toza nango bakolinga te bango baza babola. Olobi makambo ya Sarkozy ba effacer histoire. Tout la Sarkozy awuti wa na Arménie koko na Arménie nan komo na biso bakoko ba ebeni banda mokili banda bango baza calqué na histoire na biso. Nyonso izala même ba franc-maçonnerie nyonso bazwi yango epa bakoko na biso na Egypte. Bango bazo sala yango na ndenge ya mabe mais bakoko bazo sala yango na ndenge ya évolution yango. Est-ce que ba mondela za na histoire ezaka même histoire ya Yesu c'est Osiris balula bon tout na ngai na bango balobaka la tuni ba chrétien balobaka l'évangile selon Saint Paul ou selon Pierre ou selon André. Bongo mo colonie ba kopesa biso l'évangile selon Satan oyo akosaka Adam et Ève. Na shuki wana papa Sahela na jongi simaloba na komo ya vulu shikimba ngamaki babita engeta Yasoni na mutuna shoki tango ezali bapesa ye atula na mutuna matondo. Ok, matondo papa mafolo ya solo ete ya solo tozali ko beta mbela butu na moi. Na tango tozo ko beta mbela ezo sengela ke moko na kati na biso ayeba nini tozali ko beta mbela po ete lobi yo regretter te surtout pona yo te mais pona bana na yo. Otoko bunda abitumba po ete bana na biso totikela bango avenir meilleur. Soko lo kantika to bunda bitumba pona biso moko te. Alors, mindele ba bunda kabitumba ya long à long terme. Pour 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qu'est-ce que banana bango bakozala? Est-ce que yo, tata, mama, olinga ka banana yo? Yonde koza na kati elite ya politique ya mabele kolo Congo. Mituna na lusoko linga ka banana yo. Po ete soko linga ka banana yo, okolinga teke banana yo lobby bako nyoko manasima na yo. Po o nyoso do sala bana no bako nyoko manasima na yo po ete ozo tikela batuti po batuti ba se préparer à long terme. Ba wi ke tokolemba. E tokolemba bana biso ba kokate. Est-ce que yo ozo ko enseigner bana na yo ke non bana obi tumoto ko bunda yo kama papa Sahela yela kanina za koloba retenaka po ete bitumo fo eza na continuité po ete biso mabele biso to ko sedaka yango jamais. Voilà nakanisi Neko Kimbangu Maloba Omboka yo. Oui, mote papa Sahela mote bandi ko nyonso bazo na biso na ngonga oyi. Papa Sahela na obanda ko loba boye. Omoni na se ya mokili oyo eza na bango baminele eza na biso bayini soki totali na bamoka chaque moka eza na chef du village. Maintenant le village il y a un groupement il y a donc partout on a ils ont un niveau nango tiyo ya kokoma na niveau ya président de la république. Papa Sahela lelo na kolobeza moko likambo na biso ya Congo ya Afrique précisément na Congo ezali kama ya musumete ezali kama ya molimo totamu biso tomoni ndimamo na esika wana biso lelo Papa Sahela faut de conscience biso nyonso congolais nyonso faut de conscience peu africain nyonso faut de conscience. Qu'est-ce qui fait que Africain azala na niveau oyo tili lo yo biso zo oyo bana mutile bana on pas vraiment le biso ko résoudre on a nini Congo tozana nyonso ya mutili tozana ngo mais tozoko que matière oyo so de jus de ça na matière ça na matière oyo ko sala boy biso limité. Pourquoi Papa Sahela so ki biso nyonso to komi na niveau ya kotuna mituna ne wana je crois que mutu nyonso ko comprendre le kambiso zo oyo comme spiritualité parce que les loyo on ngana lo bageno kolongola matière oyo obakisa na matière oyo po epesa eloko boye eza déjà les kamya spiritualité kate mutu na ngai mais soki esprit wana nyonso ngana aza nango te papa bande kokona na nga malamu na esika wana eke esprit wana nyonso ngana aza nango te nini ngana kokosala na matière oyo nzambe apesa ngai. Alors biso toluka oyo biso nzambe ya solo bandeko na ngai mais soki tolobi ke tozolanda bato oyo bayela biso bible oyo Bible wana ekopesa biso eloko moko te na kati moko yo solution mo ekotikala kozala na Congo te to bana zakala ko bamula na bamula souffrance na biso ezali esengo na bango souffrance oyo ya bango kuna passe ngo eza ya biso. Papa Sahela ezali passe crise mondiale esalemi mais bango balingi bazo sikoyo
renforcer budget ya monde précisément na Congo tandis que ba Congolais bazana ko souffrir Congolais nyonso afungola miso likambo tozana ngo ezali likambo ya mosunité ezali likambo molimo nini vumugima ngo tikala ko papa sayala na tuna na mutu na papa mafolo ako répondre ngai avant ya kufa kwa Congo atikala ko nini papa sayala likambo o ya Congo ko Congo ka maloba o biso to kolanda eza maloba o vumugima ngo tikala ko alobaki eloko moko wa kusimi je ne me trompe pas alobi moto mwinde okoma munene okoma moto mwinde est-ce que Congolais metunaka pourquoi il alobaka eloko nini wana papa sayala soki biso toujours conscience et je crois que vraiment obika ya Congo ezaka na maboko na biso ezaka na kondima na biso papa sayala nazongisa maloba na yo ya solo papa na biso matondo pana yo elinkoloba mingi maloba na yo olobi vraiment ezana mutuya tango tolobaka bandeko bele bakanisa tozali ba athée selon bango bandeko s'il vous plaît moto moko azali athée parce que moto moko aloba teke nzambe atinda ye le rabota bino tie de passage nane yebisa abisanga ke oui nzambe atinda ke na mokili alobele ke te tie de passage regarde seulement tout ce que tu regardes là mais toi promesse na yo ezali lola. Non. Mes chers amis, ça c'est l'aliénation mentale. Arrêtez de rêver. Nzambe apesa acha ce que ezalaki ponango nzamba kokota moite pour éclairer biso. Nzamba kokota mo pepete pour te epesa biso pema na bo moi. Si on a ça musala mpunda, aninga o lexa biso ka directement. Aninga c'est toi directement ke na lola. Pona nini bonheur ezalaka na batu misusu o ba deki biso na mayele. On va créer auto benga ba comme ça biso ba aliéné mental spirituel ba yela biso ba bible ba lebite chercher bonheur ya likolo non tout est vanité de vanité mais na katia Vatican okomona ba or et bango mo tout est vanité oketuna na katia ba église na katia ba pasteur na bandako na bango bazo lia malamu bazo mela malamu mbe ba biso ba ndimi na bango non nzambe akosala lata kaka ba chemise wana ko pasuka mama kaka le puta wana moko enzuluki eze salte o sokoli yango ozele kauka e kauki oye nango na kati l'église bandeko to raisonner surtout ba mama to raisonner le kola batu boyebi ke erreur oyo bozo ko sala ba koko na bino basala yango ba tata na bino basali yango bino bozo osala yango e bana na bino bakosala yango est-ce que bankoko na bino bazela ki pe bakende ko vivre na paradis po bandenge basango ba eleki bango maloba ke non bo kipe biloko mokilité to kipo ya paradis oui bango bazozwa ya biso ya mokili bango bazozwa ngo ba or ba diamant ba cuivre bazomemango na paradis te mais bazomemango na kata mokili bazo s'en servir na mokili n'est-ce pas oui et bongo bino bazo te ko simba ngo te esa biloko masumu yo bondela ka nzambe zala na yo simple kufa na yo nzala bana ya na yo banoko makana bango po ete ozozela paradis bomengo ya paradis mais to resoli non tous voilà une Bible qui tient mais raisonnons comme des gens. Pandeko, même quand moi partais à vidéo, moko na biso, a mécanique ko raisonner, a tchang audio, boka wana na bandeko. Papa Sayala lobia, to raisonner le kola batu. Parce que Nzambe a tcha moi pour tout le monde. A tcha mou pepe, a tcha vie te me vie. Pour la montagnon à la portée de tout le monde. Et Nzambe a lobité, yo zala na pasi, yo nyoko maka, yo betama fimbo, yo zala kaka malere, yo souffra kaka boye. Mais bonheur oyo na tia yo na Congo, eza pona batu misusu. Est-ce que tu dois raisonner? Est-ce que tu dois raisonner? Tu dois raisonner qu'on a bateau, ba fanatique, t'es qu'on a opium du peuple, la religion, eza opium du peuple, religion, eza opium. Nzamba sala religion te, nzamba sala l'église te, nzamba sala motema na yo comme religion comme tout. Aloba, il faut nous soit tike la yo na kat na mokilo, faut jouir na yango. Okoko nyoko makate, ko nyoko mezali sumu. Mota nyoko makaza ndeko ya ndoki.
ceux qui vivent na yo banda ba koko na yo oza ngaye biso famille na biso zalaka boyete biso famille na biso to mona boye nga famille na nga na mona boye e bongo yo mona boye na famille na yo o sali po soume famille na yo o mona boye biso ato nyoko ma e yo ro sala nini po ete famille na yo ezala malamu po lo bikete bonete biso biso to luka kaka to ko kene na lola ngweza wapi lola bino bo kene za wapi bande ko ngai vraiment ete ya moko na biso papa maloba omboka yo matondo papa sala na maloba tukopesa nkembo na tata nzambe ya mpongo tolendo na kombo ya mfumu mbuluzi papa kimbango mama kipavita na bakoko na biso papa sala ba makambo yo zoloba na oyo nyonso pe biso ba misusu pe tolobaka ebandi lelo te ezali banda bambula tomonaki banda kala me ti toye kokoma na baniveau yango oyo e soko otali tozali mpenza mingi te alors biso toza kosala lokola kobunda me sikoyo tala bana tozala concret totala bana oyo toza kobota oyo toza koyekosa eloko moko te bango bakobunda etumba oyo na motivation nini na tango bazali kupena ba histoire oyo abiaki bokoko na biso na passé oyo ya biso baza na notion moko te parce que tolobaka na bango te tolakisi bango te biso mpe bamisusu bakoko na biso bapapa na biso balobi na biso yango te me na ndenge kaka lelo omoni internet tokomi kose rattrape me siko bana oyo ya biso etumbango bakobunda ngo ne minduki nini nazoparle na arme historique ya conscience ya motivation donc biso toluka tosala parce que bana na biso bakokoka yango te bakokoka yango te donc tozali obligé tosala kosala wana ezali eza nango ezosenga nango tozala na biso ebele ya ebele te bato lokola bachilombo bato lokola babemba bato lokola bafayulu oyo sikoyo nazoloba eza na ndenge ya proverbe mutu na mutu abenda filme na ndenge na ye bazali wana bazali na fungola te bayebi ke ntango nyonso akotelengana akobeta basisa kozonga akoya ayebi ke fungola ya ndako yango oyo akoya afungoli ndako mpo ayebi ke fungola ndako serire yango wana me biso ezali devoir na biso tochange baserire biso fo tochange serire bato wana na ntango bakoyada bafungola na bango baluka bakotisa bakutaka serire wana yango lisusu te devoir na biso yango wana sino te nyonso toza koloba eza nango kaka maloba elobi bana biso bazala ba misérable ya ils vivent déjà na kati ya misère ils vivent na kati ya misère mais biso toza bandoki ya bana na biso voilà bandeko tozali bandoki mpona avenir ya bana na biso soki boza koyeba yango te mpo na ntango ozobluka bonheur mpona ye te yo lingi mpasi oyo omona yo papa yo mama noko na yo tata na yo amona yango koko na yo amona yango yo oza komona yango olingi mpe bana na yo obiolakisa bango ke non bana totika makambo toluka avenir mpo lobi ke tozala malamu boya tobunda mpo tosisa makambo na ntango mpe ya verso ere ya verité yango eli bino mingi bazoreve kaka kokende kopesa bapaster mbongo kokende baeglise baloba te nzambe akosala botika nzambe akosala nzambe yango alingi kaka bato mosusu bazalaka na momengo ya yo souffrance baleka o nde na mayele voilà ndeko na kati ya telefone na kati ya France maloba omboka yo. Oui, bonsoir papa Sayala. Mbote mama. Mbote limbisanga. Mboko limbisanga na pesi bio nyonso mbote. Nga ma pose question boye. Papa Kimbangu alobaka akotindela biso roi divin. Bino kwa na radio na bino pe bozalaki na roi divin. Bon, papa Tuzola na yende akutani na papa Simo Kimbangu alobi batie roi divin. Siko bino bolobi oyo wana ya papa Tuzolana eza yete eza oya bino roi divin yende ya solo. Papa Mafola pesa nga réponse.
agenda oluka papa Simon Kimbangu mais entre temps bozala na roi divin awa bolobaki papa Kimbangu mutaso yebisa bino. Voilà. Wapi roi divin ya solo. Voilà, maman. Voilà. Ok. Biso te présenta yo le grand roi du 20. Papa ma follow. Papa ma follow. Ok. Papa ma follow a présenté yo le grand roi du 20. Moto aya lobi kengai nazali le grand roi du 20. Ndenge toujours comme on appelle le papa toujours n'a pas bimi. Alobi nga naza roi du 20. Moto boya maloba ya moto za koloba azalakate. Ye moko azo engagement lobi nga naza le grand roi du 20. Totiki ya lobi aza le grand roi du 20. Alors, ye moko mutaza kolo comme nga le lobi naza le grand sacrificateur. Boko mona nga na misala ngai, boko mona nga na makamu nga po bino mokili bondima. Na kanisi eloko bandimaka oyo moto za ko sala. To mona ba preuve que moto za ko sala makambo za ko mériter azala le grand roi du 20. Exacte que moto loba que a ezala ke biso na chaîne na biso te to la ke bino le grand roi du 20. Pour biso to za nzam to za kimbangu te to loba ke oui, grand roi du 20 to le bino yeyo. Voilà. Papa ma follow malobombo kayo na kanzi réponse et papa follow azana. Matondo mingi mama na ngai epai ozali na pesi mbote mingi na ndimi penza mutuna na yo na sepeli nango pe mingi ya liboso mama na koyebisa yo boyeke ngai na telemaka sima ya mutu moko te ngai oyo nga nazo koloba ezali oyo ngai nazo koyeba oyo ngai nazo koyeba même na sens ya toloba molimo même na sens ya ndenge mususu ngai na loba mutu teke grand roi divin kaka ndenge yo lobi ka lobaka alobaka le grand roi divin akoya mais toujours koyoka ba grand roi divin tout ça bon eza devoir na bango ezala nani oyo toujours na oyo bazofinga ngai lelo ke na melaka whisky ngai azana problème la soki ezali ye eza malamu omoka etelama ngai na loba te ke soit aza contre soki roi divin wapi soki ntinu non ngai naza kuna te biso ne tolingi oyo akokani soki kimbangu alobeke ezali ye azala na kati ya mboka me azala libanda te parce que kimbangu alobaka que moko leader moko akoemerge mais akoemerge libanda te akoemerge na kati ya mboka c'est vrai que bamingi bakoni ye mais akoloba kaka mais toi tu vas dehors obanda koloba ke osonga yo oza libanda mais ekomi on dirait kitoko kuna ngai naza te na welelaka kutu te ngai kutu soki moto azokolobela kimbangu nazalaka litoi molai mpo ngai mpe nazwa mais nyonso mama na ngai omona nga mabe te oyo nyonso ezokoleka na mboka na biso surtout l'église kimbangisi nyonso ezali mafia pardon mama koyokela nga kanda te eza mafia eloko moko ya malamu ezali kuna te biso tozokozela soki grand roi divin o le roi divin oye moko kimbangu atindaka il faut aémerger na kati ya mboka comme ça bitumba ezala na kati ya mboka pa libanda c'est ça différence eza na ngai yango wana parce que yo oza libanda bon soki ekomi okoma mpona ndenge nini parce que kimbangu aza nguya matondo pa mafolo na kanisi to yamba ndeko moko na 1 minute o etika na biso papa obengi na retard 1 minute na yo ndeko elve malobombo kayo olingo répliquer ni je vais vite okay. On a la lobby bouillée. Le Congo va être libéré. Moi je suis un jeune d'Abotama, Awa, na Paris, en France. Je suis jeune, moins de 30 ans. Na Yebi, on travaille. C'est notre destinée à tous. Tozala qui perdu à une période. Mais Tolamouki, on est là, on se bat et on va libérer notre pays. Atondo. Ingeta, c'est la jeunesse. Ceux qui jeunesse c'est décidé. Bino mobozo avenir na bino na mabo. Bazali kokomana ba royauté. Yango wana nde okoma Kristo. Et okoma lelo chrétien. C'est-à-dire les ali Osiris. Pardon, les ali Horus. Na shuki wana. Matondo bandeko na kanisi ezali chaîne na bino oyaka wana poete
toluka toluka ko bomana te toluka to construire pays toluka to construire te parce que mboka ezali sur occupation toluka to récupérer notre pays to libérer nde to ko reconstruire pays après to organiser ba conférence to organiser ba dialogue to organiser ba négociation entre nous entre les pays na Congo. En ce moment il faut tout frapper. Il faut tout libérer Congo. Il n'y a pas autre chose. Voilà, Bandeko, tout Sarabino, il y a solo, Bozana, Chien, Nobel, Moko, il y a solo, tout fou, la peine de ma boko, comme Bandeko. N'attends tout le monde à Mindele, na chaîne na bango, tout le monde à Mindele, Bazoko contribuer na chaîne na bango pour être. Basunga chaîne bazana ba moyen o bazo yiba biso mais bazoko pesa ba touti banda ba moyen o bazo yiba biso mais bazoko contribuer mais bino bozana chaîne bino moko oyo mais aider bosunga bo soutenir chaîne na bino na moi mike ko permet biso ko na ba fracture ba nini na mungo we kaukaka na ko bimisa su poche kaukaka na ko futa ka ba courant na ba ni tout ça bandeko maboko bochaka moi vinaigre maboko pe elemba ba maman ba papa s'il vous plaît oyo zana masungi pour sur ma chaîne na biso merci na bino d'avance bobi numéro na biso téléphone bo hésiter te na ko comme la biso na ko benga biso na 0032 466 110 192 ou 192. Je répète, 0032 466 110 192 ou 192. Vraiment, tu as un matondo na onyonso pour tozali, tu as solo to bundela kimbangu. Mais il y a solo, tu as un problème moko, il y a matériel, tu as un problème moko, il y a physique, tu as besoin, il y a finance pour être, tu continues pour sabino, ben formation, ils ont encore engagement tout ça, mon salaire tout ça, mais sans salaire, salaire na bino et salaire na biso et que uta n'est pas na bino pour na to futa ba facture paye. Matondo na onyonso a ko penser na yango. Voilà bandeko, to pese la cannabis lobby émission zate, mais ce qui a mbala kate koi to ko ya lobby. Mais sinon te tokuta na mukolo ya samedi pour to pesa bino oyo information yoso ekole kalobi vraiment matondo na ba oyo so ba bossa na kabiso te o ba kanisa kabiso matondo abonnez-vous massivement ba like na bino to linga kango abonnez-vous na chaîne na bino otobelaka télévision lolaka ya vulusi kimbango otobelaka mama kipamvita otobelaka mvulusi kimbango bankoko na biso valeur oye bankoko na biso to salaka tuto zongi sala bino ngo to yinaka moto te mais to salaka tuto to sabino te bazo kosa yo ndeko bazo kosa yo oye lobelaka oke bankoko na bino wana bandoki lobela eke papa salve yo ne ozandoki lobela ye ozandoki lobela ye kozandoki po ete moto moko ta bosa na barasine na ye soki yo lobi bakoko bandoki ye baka peke bana no bazo bota lobi bakobenga koko lobi bana no bakobenga yo pe bankoko no babenga koko na biso na bazaki ndoki parce que malédiction wana yonde moto okotso na kata famille na yo po ozali pe ndoki ya famille no po lingi bonheur ya famille na yo te po moto alinga bonheur ya famille na ye abundela famille na ye abundela ka bana na ye abundela bakoko na ye lobi bazala malamu. Mais ce que je à long terme, yo tarakaka yo pour être banano yo mon kile ko sila te bandeko boyo kanga mon kile ko sila ka jamais ce que sila kinde avant même arriver à Jésus SDC kenda ndenge bolo bakawana avant arriver à Bible ndemo kile se sila pour ba promesse pesama bientôt la fin du monde pour bango na bientôt la fin du monde bazo yiba biso. Bientôt la fin du monde. Non, ça ne sert à rien pour mais bango bazo yiba. Bientôt la fin du monde, bango bazo yiba. Alors, ndeko, tarabana na yo, tarabandeko na yo. Et si ba comment na passer pour être bazanga qui le savoir, bazanga qui connaissance, yo pesa bango connaissance. Bon ça ka ba recherche. Beaucoup taka na ba ninyo yo na ba internet bo lukaka bo yebaka pour na nini to zala boye. Est-ce que to yana mokili to accompagner bat misusu bato ba vivre ka malamu et biso to le baka te ya biso biso to c'est la biso lola kala tete ko kenena lola ngoto luka lola ngo ba mso luka le dusu moko e fongoma me ba luka ko kena lola me ba boya kaliwa so ka beli malena beli ko lela ngaye nzambe sunga ngaye me luka na lo kena mvwani luko kufo kena lola no olingo zela okena lola na vwani okena mo voilà
bandeko nakanisi to pesi ndeko moko nakana tuni biso numéro ya téléphone to répéter encore lisusu vraiment lisungi na bino eko sala biso plaisir soutien na bino eko sala biso plaisir numéro ya téléphone 0032 466 110 192 ou 192. Matondo nzambe apambola bino toyaka wana poete to lendisa surtout bana na biso lobi aveni toko bundolo bana na biso po ignorance biso tozana ngana yo papa ngana yo tokola na kati ignorance oyo basango baleko bimana ba mama na biso ba boti ba mama na biso basango ba kosi biso elelo bandeko basango batiki musala wana epa ba pasteur ba bishop bango bakamo ndiba de to sakana na bino to kutana na kabila to damakana kabila kabila kata kabiso balare apesa kabiso balare to nginda kanango mais boza ko yoka mais entre temps vous êtes toujours là derrière même pasteur derrière ba pasteur wana oyo bazo participer na malheur na bino donc ça veut dire que bozali ba auteur ya malheur na bino ya misère na bino na ya bana na bino alors ceux qui bosali effort que bo sauver bana na bino lobi e kozala passe pour na bino parce que bino nde bato bozala oyo souffrance ya bana na bino nyonso e kozala na mutu na bino moko oyo bozo kanga lelo oyo zo kanga souffrance ya bana na yo ya famille na yo e kozala na mutu na yo okozala te okanzi okena lola te okose retrouver bana na ngana tiki bango so na pasi bandeko na kanisaki na okena bango na lola te bako continuer ko vivre na kati na mokili oyo mais okotika bango ba ignorant po bako yebe loko moko te ba kansaka ndengo yo lebelaka bango ke to tika nyonso na maboko ya nzambe kaka mutu ayebi te nzambe kaka mutu akosala te nzambe apesa yo miso mibale nzambe apesa yo monoko apesa yo atia kati na mutu wana cerveau de raisonner comment na lia comment na komela comment na kosala vie comment bana na nga lobi na kotikela bango bonheur so do penser que non te bana na nga te bakokenda nga na lola lokuta okokende bana no bakotikala et souffrance oyo zolinga bana no ba continuer na kati ya souffrance wana voilà to ya minde ko moko ya suka po to kanano alobi ni ndeko ya solo maloba mboka yo moto na suka comme ça to clôturer l'émission do sako pa na yo bonjour naomba na partir ya États-Unis ngolo belaka likambo ya voluzi bindele bakokoma bato mwendo bakokoma mindele et salama déjà les bayaki balaki civilisé les bango bayaki ba barbare les to sali remise et reprise to komi mindele na ba problème na bango mindele bakomi bato mwendo na ba valeur na biso siko nde to comprendre yango il faut to boto na bango ba quatre pouvoirs parce que biso bato to botami na kati ya mokili biso nde bakolo mokili siko soki biso to zongeli bokoko na biso te mayele na biso te ekozala pasi to kata ke professionnel ekosala ma mesalami déjà parce que il faut nesko biso na mayele o voluzi apesi biso to bongisa maye oyo mabe o to sali parce que ebana biso eza mabele esantu peuple esantu bizaleli ya esantu ezokola misapi na biso eza nyonso na ba défaut ekokani te mais lisanga na ngonde kosala musala tolongwa na ba valeur ya ba ekolo na biso mais tokuta nde na mystère oyo ya Congo na vandi ya bandeko ya mingi ya Afrique de l'Ouest babengaka biso baloba te zairwa te babengaka biso bakongo parce que soki biso tomi mono kola bekolo différent bango bomona biso bakongo soki to comprendre te tokosila mais onga nayibi que non prophétie ya voluzi ndenge banda déjà kosalama pe eza kokokisa makala mingi te après sino bino nyonso mbote ingeta matondo papa na maloba na yo vraiment ya solo biso toko bunda po tebi ke elonga eza na biso elonga eza na biso lobela bana po biso to bunda po na biso moka teme po na avenir ya Kachopa avenir ya Congo po bandeko batata na biso bakoko na biso babunga kibiloko ebele bazaki na moteme yo mama soki na moni moto na kata poto aza fanatique ya buzoba oyo bayela biso bakolon na mona yango epesa ngo ndire posa kosanza ke solo epesa posa kosanza pour le mais tu es là tu cherches pas à découvrir ozoluka koyeba te ke pona nini salama boy papa atako luko kota
université et ça est facile. Et ça est facile à koyeba kotata na YouTube. Poser à ta question, même en français à ma bé, comment, question ne se comment, même au tourner vidéo à question comment, au comment les bimela outi au kozoyango. Ne sais pas d'où kolukate que au luka professeur, il y a université, il y a quand même professeur universitaire on père, na mutune pe loko ezate. Au moins pas professeur beleko, surtout pas congolais. Na mutu tout est loko ezate, nzokate ba mendiant. Ayebi valeur na yete popé azana formaté. Alors biso tondi mangote ke bana na biso na bana ya bana na biso lobi baba na konyoko makana ba berer oyo que tu suis opportunité ya ko profiter nango que to sauver quand même to kata biloko na ke non esi la ekoka sute po bana to ba kokona so anyokomi ba tata na biso anyokomi biso to ko nyokoma et to koneka ka groupe moko batro ko o nde comme ça za ko lo wana soki muta ke mbangu soki nani ke to moni kimbang bata kimbangu ba sacrifier bato ba na sankaroni na nzela ya ba Congo ba bomisa bato ba sacrifice makile tanga oh mayele bo zo mukoni po wele ba ke non to arrêter biloko yo boza toujours ko continuer yo ba boma ba kokona yo bandeko no ba tata no ba kufa yo be mwana okeko mitika kaka no bo bomba na bino penga bo sacrifier pengai mutu esala s'il vous plaît. Voilà Matondo Ingeta Ibobo Ibobo.